koi mokango mokengeli leopa ya mboka Kongo ikoki tufungwani misolelo tomoni bozoba nyonso tosali voilà tofungoli misolelo tomoni bozoba nyonso oyo tosali to mpe tosala ya solo ete bandeko bana nsumi ekolo Congo. Voici là tozali na eloko chaîne tobelelaka lolaka damba chaîne oyo informaka bino chaîne oyo eyaka na bosolo ezali mibale te na kati na YouTube ezali obele chaîne moko tobelelaka lolaka mvulusi kimbangu ya solo eke na ntango tobelelaka lolaka mvulusi kimbangu tozalaka na fierté moko ya kokumisa bobiso na ntango tobelelaka nzambe ya mpungu tolendo nzapa nzakomba akongo mungani vide Mungu Baba Mungu wa milele nzambi kaungu kalunga bakombo wana nyonso tobelelaka obele ezali nzambe ebele moko o bankoko na biso bapelelaki ya solo ete oyo tokoloba oyo bamindele nyonso bayebi yango e bazali na bokebi mingi na yango e batiraka beaucoup attention na eloko toza kolobela bino lelo batata bamama bandeko bofokola mato oyoka oyo tokolobela bino lelo eza très important mpona yo mpona bana na yo mpona bankoko na yo alobi bandeko bana nsoma ekolo Kongo losako mpa na bino tozali lelo le 23 mai 2021 toyei lelo mpo ete topesa bino basango oyo ezali koleka na mabele ekolo Kongo oyo bamingi bayoki oyo bamingi bamoni na bareseau sociaux oyo bamingi bayoki mindele bazali kolela mindele bazali kolobela yango likambo bomoni tolobi eke nkoko na biso bakombo ya Nirangongo bamontane biloko nyonso bomonaka tolobaka bilima ya mai bilima mabele bilima ya moto bilima ya mopepe ya solo ezali réalité eza kindoki te eza réalité eza ba mystère oyo nzambe asala na kati na mokili atia bilima wana nyonso ezali oyo biso bamindele baya kokosa biso balongola biso na présence na yango balongola biso na présence nango ke toyebaka valeur na biso te bayebi yango ndeko na ngai essayer de te renseigner esika nyonso ozali luka oyeba eske makambo toza oyo papa Sahel aza koloba eza ya solo to alokuta mondele akobisa oke c'est une réalité mais tobunga yango koma tobunga yango à l'arrivée ya l'homme blanc depuis 1468-65 oyo bayaki komemela biso christianisme. Alors pour réussir biso pour ete badomine biso il fallait koécarte biso na présence ya bankoko ya biso na présence ya vrai nzambe oyo babelelaki na ekolo na yo nzapa nzakoma kongo mongali vide mokolo mungu wa bamungu abelele ya solo ete nzambe wana atindaki mpe basalela kati na mokili ekolo ko na kati ya royaume Congo lokola mama Kipamvita oyo ayaki abetaki togo alobi ete royaume Congo nzambe atininga na batela mabele oyo ebandaki lokola na kote bamosolo yako ekoma eti na Cameroun alobi tokiti tina Gabon Congo Brazzaville Congo Kinshasa na Congo Angola babengaki yango royaume Congo na ntango babengaka royaume Congo ezalaki na importance makasi ke biso toluka toyeba royaume Congo ezalaki nini me baekata baboya na histoire bakomaka yango te royaume Congo toyokomona kaka royaume ya nini ya Angleterre oyo esangisaki na Irlande tomona bakrea babiloko wana bakrea communauté européenne bakrea nyonso nsoka te makanisi wana eutaki nde na bakoko ya yo bankoko ya biso bayaki na makanisi wana po ete basalaki yango bazalaki na yango bandeko bankoko na biso bazalaki na organisation bazalaki na science bazalaki na mathématique bazalaki na construction bazalaki na nyonso oyo etelema esala mokili mondele azalaki nango te breve etikala na lelo bapyramide oyo bomonaka oyo Egypte oyo mondele akoka koyeba te komo basala yango
Comment il y a des tunnels là-dedans? Nous sommes ah, Mundela Mayela, Mundela Salaba Métro, Mundela Salaba Tunnel. Non, et où t'en as encore quoi yo? Oyo négligea. Oyo benga kindo ki bango bengango na français ba embellir nango ba lobby la société secrète. Société secrète oya bango oyo salaba invention. Avion mat soa. Mais là c'est bien que bango ko na bino ba nego mata. Eh, c'est là qui kindo. Combien de fois, par tonnes, et ça comme matin en avion avec des gens pleins, vous comprendre dans votre médaille, c'est la société secrète. Oh, il y a science, oh, il y a tout le sakamoki. Pandeko, n'a pas na lingala ya solo, pour être boyoka. Mais bon, moi, je suis na lingala ke, nous vous excusez, ngai, et vous comptez dans le pot en français. Mais bon, landango, n'a pas que nyonso. Bandeke bele ba yeba teke na tango biso to lobaka na ba réseaux sociaux to créer ba chaîne pour na kopesa bango mayele la connaissance ba yeba ka ngote ils se donnent hier na makambo ba bêtise oyo ba profiter na rien quand on donne des choses comme ça et ça culture générale pour permettre le muta yeba ki boye pourquoi je suis là pour ne pas créer pourquoi j'ai la peau noire mélanine wana ni kolbani ba même chose tu na dit au bien la mélanine c'est quoi? Aïe bien été noir, aïe bien été. Eh, mélanine n'a pas n'yango. Alinko yeba pété. Alinko yeba teke mutal bosso ba kedia kantique ba kelaki mundele di bosso après bego mundele nda sali. Mundela keni la laboratoire a créé mutu. Ba kan mingi akondiwa. Natang soki Emmanuel Macron a cause bangal oui, biso ba to créer bino mingi ba kondiwa ko ba tout. Oui, hein, la qualité de mon apéco et cause de la réelle que mon délai à salagi dans le laboratoire. Par contre, pour manquer à connaissance, oyo, vous allez bloquer. Nana bloqué, c'est la religion. Mais de comment l'anda, tout ce qu'on le met la bino na malé, pour être au père sabino mayele, na banana. Le sac pas une ayon de qu'on a pu sur le limiter, arbina bino bolake. Like, s'il vous plaît, 5 ans, bino like. De qu'on a pu sur Jean-Paul bien sûr qui le sac pas un Guibo Nganga George le sac pas un yo to moni bino vous allez belé de l'autre côté sur la Kambulu Bangu na moni pe vous allez et belé kuna donc ya solo bande qu'on a biso toza wana tozo ya et keko ya siliki le sac et pas un yo tozo ya wana poete to la musa bino to black sabino bouyo toi vous pourquoi vous êtes là? Et les Kolobanini, pour bon ndeko ba kamwe bandeko bele ba kamwe hôtel bino to ko sabino maleka qui depuis lobby na tout et pendant qu'il na 19h na kati ya Goma et loko nini et le kaki na kati ya Goma o mona ki ke volcan et tomboki est-ce que ça phénomène moko ba mso monongo ai ça bizarre te to ba ngo zali mystère to bisaka bino to nazanga moko te lelo nazali na papa mafolo na kozana papa lima to koluka moye to bande kope ba ninko benga ba benga na numéro na biso po ete to compléter po bana bazana pete ba yiba folukango po benga ni ba po ekimisi ba tuti comment d'habitude et bimaka le tombo kaka ba live nango ekitaka mingi na côté ya Goma. Mais bato ba kamo comment na côté à Goma quel soute mais qui de l'autre côté na côté à Rwanda bande koko kamo to expliquer bino et lo konini eza koleka wana et lo konini e bomba mi wana boza la pré bola na biso na boke nyonso alors bande ko bandi makateke bon koko na biso ezala ki très puissant o bandi makateke ban koko na biso bazaki puissant to expliquer bino na kanisi to ezala ki na blocage ba mbule pele bambulo tout koleka to na blocage parce que bankoko abane kolela mama kongo abane kolela mama kongo aleli mingi mama kongo lobi me banunga na bota bakipa ngate banunga na bota bazui ba papaya ba ina papaya kati na mboka babani batiki papaya na ba violer kai bana oyinga na bota bankoko yanga ba préférer ba kele ko ba papaya na mboka mususu ba yena bango na kati ko Congo bande ko bolanda boko mona on dirait do ça ba blague mais c'est une réalité de ce que je dis et ça bino ke ou azali poso na bino azali les grands sacrificateurs mo pona mi nzambe atie po ta sauver milimo ya bato ebele kati na bino olandi ngai malamu olandi ngate o kati ke sa comédie pona tirer bino boyokanga te nana posa na moto ata bato mi bale bayoki bandimi eza malamu bande ko bona
bankoko ya biso batombokaki mama Congo alela na modele mabelo ya nga na yaki na boba nzamba apesaki ngai mpo bango bamelaka me bana na ngai bakoko nga balingi komela yango te baye na bavoisin mosika oti mosika nango mela no mabele ye moko atelema azotala mopaya aza komela libele ya mama na ye mopaya aza koviole mama na ye mopaya aza kobenda mabele ya mama nde na ndenge ya nko ye avandi aza kotala aza kolelaka kaka aza kolela bapaya aidez-moi de prendre le sein de aidez-moi, regarde ma maman est riche, ma maman a beaucoup de sein, je dois boire. Mais vous comprenez, mais comment bateau? Bande kobo na na bokebi. Bateau yango, ba kolom ma belle, mais vous profiter de ma belle maman na bango te. Bazo tika ba pa, ba mena ma belle maman na bango. Bazo se comploter même avec des étrangers pour violer maman na bango. Et c'est normal. Et bah ye ba bité maman na bino za ndo. Oyi maman na ndo ke. Non, ko pousse na pemela maman na za ndo. Oyi bi tata ya maman na ba ko ba no mususu ba bota makili boso na yo ba nkoko na yo ba bota makili ba sa ba ndoki ko approcher bango te. Ko loba kama ba kamuna bango te ba sa ba ndo. Nana lobeli loko wana. Muta ebiso loko wana mundele. Mundele azana profit. Est-ce que a lobeli ki on pa lingi yo pour ta sauver yo te. Pa linga ki yo ta linga ki écarter yo pour te yazwa. Et c'est la candidate dans son monde que bozana bato moko na kata famille wasa ba ko sala biso ba kabola bino na kata famille ba ko ta division na kata famille na bino e bongo ba ya wana ba so bino bien ya voilà to ko sengi bango bandini allez viens na kanisi na kuzo ko loba na bokebi nyonso po ete moko na bino ayoka bande ko bolanda attentif mais après n'oubliez pas bolake n'oubliez pas mettre baïgon le sac pas na aussi ko zali Bokito, Maleo, lo sako pa na Bruno, Kala, lo sako e pa na bino na moni bande ko bozali epelé déjà, o boba benda ni pote bo yoka lelo za mukolo na yenda, o na yebi, eza ya makasi, o na kosenga na bino ke, chacun de vous a luka après émission oyo. Célestin, Ungano, après si biso pe lo sako pour pas na. Après émission oyo, chacun de vous aluka tinde la bande ko ezali vie na biso ezali ko tourner tout autour ya mission voilà alors bankoko wana bazala ki décourager mama Congo lela bankoko po biso oyo nzamba ti akela ki bango liboso na biso o ba bota biso o bota batata na biso baza ko lere bana na biso ba finga biso bandoki bana na biso ba tete tona bango te ba moni bankoko na bango ba fingi bakoko na bango bandoki ba préférer ba koko ya mindele ba koko ya mindele ba bité ba koko mindele ba za ba saint ba koko na biso ba za ba ndo kolanda à l'origine de pourquoi vous plairez à l'origine de vos souffrances Olanda et ça très important c'est que je suis en train de vous dire aujourd'hui avec l'inspiration divine inspiré par Nzambe en pungu tulendo na le bela bino ona za ko lo mususu na préparer na papier te meza ko ya o azo ko inspirer ngana na moya otika to pele na epo ete Nzambe wa nkoko na biso a inspiré biso na le bela bino ko bima na monoko na ngai eza epana ngamu no bisa meza ngate eza Nzambe apesa ngai mayele makasi pe bwanya pote bino boyo pote bino boyoka nini azo le bela bino na mokolo na lelo mokolo bankoko baleli mingi musuba tombo kai misuba cheba mai ba busi ba mai inondation et le bo biso mo tuzo kokate ba te inondation et le ngole milimo nyonso ba kisa kindoki o ba yana ngo ba formation à gauche à droite et côté na kata Kinshasa inondation ba kisi nyonso tuwana ekri na mai bankoko bazo sana place na biso na epoko kala bankoko basaki ba tombo keke moni ba tami pousse ba pima ba bunda na kati ko lokoko ba belge ba na secret wana mingi ba luka na ba bloquer bango mais tango ba bloquer bango ekoki ba koko en ce moment aujourd'hui ba za ko telema nzamba so bango telema boko no bunda la bana na ba yokela ki bino te ba yoka ki ba kena ko langa mundele ba kena ko yoka ba kena ko ba domination ba magie ya mindele ba yela ngona kati ko Congo mais heureusement parmi bango bana mususu basenga ki bolimbisi yonanga na tebi mutute me yonanga to senga ki bolimbisi
tosenga bolimbisi makasi tolobi nzambe ya bankoko na biso limbisa biso nzambe ya mpungu tobosanaki olimbisa biso bankoko na biso tofingaki bino bandoki bolimbisa biso nzambe topesaki yo mokongo limbisa biso tala tomoni mpasi tokomi domine na bapaya ko bodomine biso batuti baza koboma biso na mabele na biso tozangi dignité bandeko bolanda na bokeli nyonso na bondeli bino na bondeli bankoko wana komba toboki balobaki bankosela banikosela biso totelema tolakisa bango ke ya solo tosengi bolimbisa epa na bango tosengi bolimbisa na nzambe oyo ya solo nzambe ya solo ayoki bolimbisa biso tobelelaka na bapapa mafolo na bamama vero na bamama meshe bamama ebele tosala bango na kati oni bobelela nyonso ya bino tosalaki bachaine priere tosalaki makambo ebele ya bolimbisi boyebi yango kaka na chaine oyo oyo bamesa olanda biso bayebi yango alors nzambe wana nzambe ya bankoko na biso na bankoko na biso bayokeli biso je vous assure que bankoko na yo oyo ofingaki me biso tosengaki bolimbisi na place na yo biso tolelaki na place na yo nzambe ayokeli yo la yokanga lelo nzambe ya bankoko oyo bankoko babelelaki ayokeli yo nzambe oyo bankoko atinaki bankoko na biso na mabele wana oyo atinela bomengo nyonso ayokelaki biso moi je m'en fous na kwa oyoka lingala te na le bango plus na français que mais batuti bakoyoka parce que ils ont baza concerné o bakanisa que bako réussir Congo même Chilombo est concerné na émission oyo bolanda pote na lobe loko moko na lobaka mikolo stuke Chilombo kozala humilié président moko na mokili na sala humilié te na zongela kango oyo kozala azala na humilié te mais yoko vivre humiliation moko na baso ango te po la haute trahison au Memi Congo. Non, même là où tu te dis que non, je suis originaire de Moujimaï, je suis originaire de Kassai, mais regarde comment ils ont sacrifié soi-disant. Vous savez que les chefs vraiment, ils ont possibilité aux Rambo Kassai. Ils ont possibilité aux Rambo Moujimaï. Et ils ont impossible. Ils ont impossible aux Kassai. En ce moment, tout ce que nous vivons, là, on a compris que tous les étrangers belé ba côté la biso banda kala étranger wana ba nyoko le biso. Voilà, vous avez de la chance. Nous avons de la chance. Bangkok ba télé. Oh bon mona kezali ko leka depuis hier na kata Nirango obuzoka ke volcan Nirangongo. Benga ngolo wake nkoko na biso nkoko Nirangongo atomboki. Nkoko Nirangongo atomboki. Babilo volcan wana ba nini ba mai wana bozo komona yozo mona kaka mai yozo mona ke lac ozali penza na bomoto ya moto eza wana ba bozo komona wana bomona ke non eza nka mai ya pamba te eza nka ngomba te keba eza na ngomba te bomona ba mingi bazo lelo bakomo ko kamwa na Congo bakati nzete belo bimisa makila bakati nzete belo bimisa mercure depuis quand mercure est comme l'entité depuis quand makila est comme l'entité bokamwate bokomona oyo eza koya mikolo eza koya et que ça encore plus pire que oyo boza ko vivre alors bande qu'on a biso na kanisi toza ko pesa bino mateya et puis toza ko lobela bino oyo eza ko passer comme réalité na mabele ko le Congo o ke bande ko bele ba bana ko ntimela biso te na époque to bande ko bele la bande ko bolanda biso bolanda nzambe bankoko na biso sengi tozongela ye nzambe bankoko na biso ba belelaki alobi ko pesa ke mo Congo to senga bolimbisi tozongela ye to senga bolimbisi tozale longo ebele bandimaki biso to batanto sala ba fantir sikoyo mingi na kati na bino bakoyeba ke ezalaki ba fantir te ezalaki penza mokano na nzambe o aponaki biso parmi biso alobi bino to tie yo na tio liboso sala chaîne ya YouTube miketisa na bisa bino mokosa bino eza vraiment bolimbisi ezalaki ngate mna ko sala biloko ngam na ko lekaka liboso minda sala biloko pona à l'époque na zalina bato ba ko sala yango mais ngam ko na milongo de kazak na tia bino je dois le faire parce que moto boso sala ngote mie ko lekanga tikana na matisa lokumu ya bankoko na macha lokumu ya nzambe ya kela mabele ko lokumu nzambe ya solo voilà nzambe ayokeli bino asengi bino ya solo ke bozana bomoko tozala na bomoko tolingana po ete atelemi po abikisa yo longola isme longola makamba parti politique
longola makambo ya religion mais tala loba ke tango soko za na question ko tuna n'hésitez pas après nous tuna ke est-ce que tango bankoko na biso nyonso bazosambela lelo est-ce que bankoko na biso bayeba kango bakombo tout aussi taka Saint Alphonse, Saint Matthieu, Saint Luc, machin. Est-ce que bankoko na biso bayeba ki bango bebaki bango te est-ce que bankoko na biso bayaki nzambe te babana ko c'est la kaka des millions d'années après et ba mundela yela biso ko sambela mundela yela biso formula ko sambela mundela ko apprendre biso de péché. Est-ce que bankoko na biso baza d'accord nango ke oui o biso bango ba le laksa ke biso te po bango bazala ki babana ko komate bana komate bazala ki na mutu po nzamba cha mutu cerveau et capter tout et bomba ta même 1000 ans on a secret le rosak. Moi j'ai le secret na âge à 6 ans je garde ça dans la tête mais bango baza bantu te baza ba reptilien baza na moyen ba garder na mutu na bango makamba mingi sa te yanga babana ko koma bon moi la faute te que non pour de biso de pesa mingi na écriture pour de pesa mingi na lecture te parce que nous avons na biso a pesa biso nous soit comprendre na kata tout mutu toza ba mutu toza bantu toza ba reptilien te boza bantu soko comme kitisa miso se comparer na reptilien et ça m'appelle na pote oyebi yebi yo moko oki ngai malamu. Alors tokota nanu na mosindo ya oyo boza kosela oyo nini nkoko bakoko na biso babandi nkoko na biso Nirangongo atombokaki kola nkoko Nirangongo atombokaki. Oh boza komona kometo tango boye comme ça bomona bino nyonso la ile ya kidogo haiko ndio ile ya kabani. Huo ni shoferi wa Trabemco anatumika ndio mwetulikia naye huko, hakuna probleme. Banzela ekatanaki banzela. Les vidéos sont claires. Vous voyez vous-même ce qui se passe. On peut se jouer avant. Même quand tu étais là-bas. Oui. Mais jusqu'à maintenant, à cause d'informations, vraiment, c'est clair. Ah bah là, c'est ma Paris, ça vous dit Zanini. Ma Paris, c'est juste pour les tirer mes informations, je connais. Mais vous avez dit coréen. Oui, oui. Voilà. C'est moi aussi là. Comme les vrais Congolais, ne sont pas des faux Congolais. Ils sont des gens là de Dieu. Qu'est-ce qu'il y a? Voilà, là c'était en direct, image nini incendie ou non. C'était volcan et tombokaki koko Nirangongo a tombokaki kobanda lobi. Koko Nirangongo a tombokaki pona nini toko lukato yeba kanda na ye euteki wapi na kanti bokomona ba image bajara boye wana na kati penza l'air tele makamango ezali ko salema. D'ailleurs ezali ko salema boza komona ndenge ba lave eza ko couler eza ko tumba samba na passage na ye nyuso aza ko kota na kati na makadam wana akoti na kati na makadam. Voilà,
wana quelques images tozwilaki bino mpona kolakisa bino kanda ya koko Nirangongo. Voilà, tokomi wapi na kanisa. Voilà la session de ce matin. Ici, nous sommes sur la route qui mène vers Kibumba, plus précisément Kibat. Voilà les laves, comment les laves vont complètement de la route qui mène vers Kibat. C'est ça la situation de ce matin ici à Goma. Voilà. Donc les gens sont en train de prendre des photos sur les laves. Ça c'est la situation de ce matin. C'est terrible. Voilà la route qui mène vers ça c'est la hier, il y a encore du fumée. Les gens sont en train de se restaurer, prendre des fiscs une semaine que les laves puissent se refroidir. Voilà. Tout ce que vous voyez là, ce n'est pas des nuages, ce sont des fumées qui sortent des laves. Voilà. Na kanisi bandeko oza komona likamusi oyo eleki na kati ya nini, alors ba réaction eza nini bota. Voilà, bozali komona tika kwa image bota ndenge voilà, qu'est-ce qui s'est passé? Bandeko ya solo ke na kati ya Goma na kati oyo nkoko na biso oto bengi na kombo ya nkoko ni Rangongo atombokaki abandi kopimisa malave ebandi kosopana ba ndenge ebandi kosopana d'habitude bandeko bandi kobanga po ete na kati ya Goma bandi komona moto bana hier na 19h etombokaki. Alors bamoni lere bandi kokita bakanisaki ke ekoya na Goma comme d'habitude et mesana toujours koya kosopana vers Goma. Mais comme bizarre, mystère, la voie nyonso et baniko quitta de l'autre côté vers Gizé, frontière avec l'Angola. Alors, les baniko quitta de l'autre côté vers l'Angola et vers Rwanda, pardon, ici, vers Rwanda et baniko sopanakuna, batakuna bamone abi non, bandima quitté. C'est pour la première fois vivre. Baniko mone baniko ya, ba Congolais au bazaba autochtone bazali tout autour ya pembeni na volcan bakia ba Congolais ya bino biso to ba kolomboka toko kimate toko tika mboka na biso te po ba monike ceux ba kimba kokota wa ba kokota na Rwanda ba bino non tokite ba mingi ba kotaki avec groupe oyo boza komona ezoko pakata mbangu wana groupe ya batuti o ba yaki na Congo le ba monike yinde le bango moto wana ebele ko landa bango et ben nous pousse bango omoni bakei ba ben ko kima mbangu na frontière et comme na kati na frontière to ko lakisa binango en image oyo elekaki na kati ya frontière entre Gizeni na frontière ya oyo ya Rwanda et comme wana bandeko ba komi kuna na bandeko ya biso quelques bandeko ya biso na ba tuti oyo basalaki wana na kati ya kokima mbangu ba komi na frontière bapesi ordre que non na kanisi toza image mosusu awa bokotala ngo ndenge bandi kokita wana balava eza kokita bomoni ndenge eza kokita bomoni ndenge eza kotomboka bomoni ndenge eza kokita. Alors l'air oyo eza kosalama ndenge wana bato nyonso bazalaki tout autour wana babandi kokima toyoki nani gouverneur oyo militaire ya kati ya Goma apesi message que non oyo baza kuna na kati ya Ituri apesi message que situation na Goma ezali toujours contrôler ngo. Alors lere baniko tomboka bato nyonso bakimaki oyo nyonso bamonaki bazaki menacé na makambo oyo
volcan menacé bango bakimi pe na côté à frontière vers nani botala et le connaît le cas frontière ya Rwanda bloqué Rwanda fait ordre que non, pas question, ne fait pas entrer ces gens-là dans le territoire ya Rwanda. Ba bloqué bango na frontière, bato ayo ki monte do landa bango, frontière à Rwanda, ba bloqué bango. Alors, non, mais c'est nos frères. Non, non, la plupart ce ne sont pas des Congolais, ce sont nos frères Tutsi. Ils sont obligés de faire la frontière. Ils sont obligés parce qu'il y avait ses frères Tutsi Rwandais, les Banya Rwanda, pour la frontière, Bakoti, Nakati à Rwanda. Alors, quelques Congolais paient au Bazaraki, na bango ilongo bakota qui parle non non awa non non ta passe atani nango bespretine non non rekile bozo ba juile ba moni climat ekoti ba juile là ba zongi rapide quelques Congolais au balanda qui loyenge ya ba tuti. Alors en réalité bande qu'on a biso to pesa bino masolo oyo nini eza koleka na niveau ya mulimo na niveau ya bankoko e basali dernier avertissement na ba tuti rwandais. Là, je crois que les Tutsi rwandais au bazar Kolanda Piso, les gens comme les Augustin Kapuya, les dernier avertissement, Oyo, Pesi Bango. Dernier avertissement, au Bangkok, on a vu par nous au Bangkok, Nirangongo, à Tomboki. Alors, ceux qui ont sérieux, Congo est un pays moko et merveille. Congo est un pays moko à mystère. Bon, je vais encore n'engue bosala na Soudan te, n'engue bosala na pays à Est te, ne ba pays à européen, pays européen te. Congo est un pays moko à part. Donc c'est à dire que si même ba blanc ba mo ba yebi déjà que ce qui se passe au Congo, ba yebi que ba ko réussir plan ya partager côté. O et salami wana ezali avertissement pour la relaxation bino que ce qui arrive lobby bokamwate okomona oyo nan bomona te. Donc, il est temps que chacun de vous doit comprendre que les choses sérieuses arrivent. Alors, na jupe kama maloba mingi ngamoko tikana papa ma follow azali na biso pe longo papa ma follow na kanisi akoyeko benga po ete apesa biso position na ye avec expliquer biso spirituellement cette histoire qui se passe na kati ya Goma, na kati ya Congo, mystère ni les akoleka wana parce que d'habitude ba la wana les rekita ko ça même une semaine pour ekauka. Mais va comprendre te pour quitter vers Goma, une partie mu quitter vers Goma et kauki mbala moko ba mateli yango quelques heures après. Mais si tu ko sala maté na histoire oyo bato nyosto ba yebi makabu ezakoleka na mabele Congo. Papa ma follow malobo mboka yo spirituellement vision na ezeli nini bande ko wana posa ba yoka matondo le sako papa sayala le sako bande ko nyonso bazola na biso bana makongo tupesi le sako ka bobele ni bozo kolanda ma nyonso ezakoleka papa sayala matondo mingi lokula upesi na bali loba nalandaki yo banda bandeli bandaki bato tobengaka mindele komona bango soki banani milulu bato makambo ya religion parce que nyonso ezalaka nango lokuta mondele soki tobandi na wana parce que tokoya na tobamwa barectification na tobamwa kotrize biloko moko ya lokuta mondele atia na kati ya mabele na biso d'abord histoire ya mondele ebandi wapi pour s'intéresser na oyo ya biso mboka oyo ya biso Congo ekoma champ d'expérience bango bakende kosalaka na balaboratoire na bango pourquoi ne pas faire expérience na mboka na bango bamonaka kaka koya kozwa biloko na biso bakendeke nango kosala histoire na bango ebandi wapi et quels sont leurs ancêtres biso baancêtre ya biso babanda mokili papa saya likambo ezokoleka na kote wana soki totali na molimo ezali ni rangongo te ezali ni akongo ni
ya 7 na 7 montagne wana. Donc likolo wana moto wana ezali misu ya koko ni ya Congo, ezali ni ya ngongo te. Bazomona Congo nyonso wana mpe bakosaka biso. Batiela biso banira lokola soki banyarugabo. Ezali Nil, le fleuve Nil, e Congo yango wana ezalaka ni ya Congo. Congo ni ya Congo mokili ebandi esika wana. Nzambe mpongo toyenda tiaka makolo na ye na esika wana na ishongo kote wana. Yango wana otuli mondele. Bino boza na bakoko na bino. Pourquoi ne pas vous intéresser na origine bakoko na bino? Vous devez vous intéresser na origine ya bakoko ya biso bayindo. Oyo eza na Afrika. Obengi Katiopa. Mokili nde ebanda wana. Sikoyo tokoya komona banda un certain temps na lingomba oyo nasangisi bamama na molimo na losambo tobandaka obelela oyo tobengi badivinité na lopoto babengi divinité na lingala na kikombo tokobenga bango bisimbi, c'est-à-dire banzambe oyo ya biso ya mabele ya moto ya mai na ya mopepe po babatila tobandaka losambo ya mabele ya mai ya Congo. Mai ya Congo nde elakisi makamwa ebele. Sikoyo nde milimo ya moto koko ye moko ni ya Congo abandi. Ezali avertissement esiko etome apik na lokuta oyo kilo bakendeki baelinaki babengaki ye na soki na France po basala soki baplan nini bazosala. Babongi bayebisi bango bitumba oyo nyonso balingi kosala biso. Na tomonaki mpe nani suivi ya Kagame bato mingi bacontradiction kutu tomonaki bazo papa sala lelo Kagame akufa bongo ezalaka Kagame lisusu te. Tomonaki d'ailleurs même avion na ye c'était un petit porteur. Si c'était Kagame en vrai aliyaki na avion monene. Moi j'ai suivi les images. Wana ezali ouvrir la parenthèse, fermer la parenthèse pour la Kagame si akufa zapi. Tojonga na milimo ezoloba nini? Congo oyo tozo komona azali double oyo tozo komona ezali kaka poso nango leta ka oyo bapesa Congo yango wana Voltaire alongona yango mpona ani na biso. Congo mabele ya Congo ezali double oyo biso tozomona te, oyo bango bazomona te, oyo batusu bazokosakana na biso oyo ezali oyo tozomona. Me oyo tozomona te yango nde Congo ya bakoko oyo nde ekokamwisa bato lobi ndenge ezokoya. Yango wana tolobi boye bitumba oyo ezali signal bapesi. Munduki moko ekolelaka jamais na mboka wana. Lisasi moko bombe moko ekokweyaka jamais. Me bayebaka malamu avertissement oyo bapesi babima na lolenge balingi. Soki babimi te d'ailleurs bakoko basi baloba oyo akobima te akobima na fimbo. Efimbo wana ekobimisa ye te akobima na kati ya mabele ya Ntikongo. Parce que nyonso bakosala ekosimbaka te. Ekilo bayebaka malamu ke libabe na ye aloba te ke amwa Nzambe amodiri nga. Nzambe amudisaka te. Yo moko soko olukila yo okofuta yango yo moko. Kilo bakotaka na nzela na ye ya mabe akofuta yango na ndenge afuti. Awo bakoko batomboki bandeko bamama botika kolanda likuta ya beglise ya
biso batana biso toleli bisiko bayoki kolela na bino bamama meme ata bino nyonso te me na linguma oyo toza na kelke mama bakoko bayebi bayoki sikoyo tokangama bomoko oyo papa sayala aza kobenga tozala bomoko ezali ya kosala parti politiki te ezali ke toyeba bakoko na biso soki biso nyonso na bomoko toyebi bakoko na biso toyali oyo bango balingi tosala tala bomoko na biso yango wana nde bakosunga biso bomoko ezali te ke ema tozala parti uni nono bomoko ezali toyeba bakoko balingi nini tosenga bango bolimisi tobungaka nzela sikoyo toye kozonga bobikisa biso po mabele eza ya biso jamais moto moko akaya kobikisa biso te tobima te longwa tokufaka kati tokufaka te kongo ozo komona ezali kongo kasi ezali kongo te oyo bozo komona vrai kongo ezali papa sayala juske la na biso wana maloba peut-être ozali soki na likambo koloba nde tokodungila nsima soki opesinga lisusu mwangu ya koloba zelobeka na yo papa sayala na kombo ya bakoko na biso mama tipa vita ngoloseke mbangu malobeka na yo Matondo papa mafolo n'hésitez pas sur lingo songela soki makanisi musele yo to pe inspiration musele yo po ete bandeko oto zo sala ezali émission moko spéciale pour que chacun de vous ameka koyeba azali wapi et aza kokende wapi auta wapi azali wapi aza kokende wapi na tango oyebe sika yo uta te okoyebaka jamais esika yo zo kokende parce que ezali ko la repère yango ezo senga na bino ke moko na biso ayeba. Alors, là, il faut quand même profiter de l'ancien message aux autres en français, comme ça, ils vont nous suivre très bien. Les gens comme le Augustin Kabouya et ses frères. Augustin Kabouya et ses frères, tout Banya Rwanda. Écoutez. Mes chers, Boyo Kaboye Yeba Kangoke, là, vous êtes tout ce que vous venez de voir là, c'était un dernier avertissement. Et c'est à vous, vous venez de quitter le Congo, précipitamment, par le fouet. Oye chassé bino, fouet, ouais, qui me suit les quatre bino, et ça symbolique. C'est à vous de comprendre. Les gens qui sont partis en fuyant, qui sont sortis du Congo en fuyant. Attention, attention, c'était votre dernier avertissement. Ne revenez plus chez nous au Congo. Ne rentrez plus au Congo. Ça, c'était un dernier avertissement. Si vous rentrez, vous n'allez plus sortir. Tous ces gens, ne rentrez plus au Congo. Dites à vos frères, ne repartez plus au Congo. Si vous rentrez encore au Congo, vous n'aurez plus l'occasion de fuir comme vous venez de fuir là. Je pense que vous avez compris notre message. Et c'est là qui est le dernier avertissement. Et pour les autres, il est temps de vous préparer. Gentiment, on vous laisse le temps de sortir, de quitter le Congo. Si vous pensez que vous devez continuer à jouer sur les Congolais, ah mes chers amis, les Congolais n'ont pas des armes. Les Congolais n'ont pas des armes, n'ont pas de munitions, n'ont pas de chars, n'ont pas des avions pour vous combattre. Mais le Congo, c'est un pays spirituel. Le Congo, c'est un pays de mystère. Ce n'est pas comme tout autre pays. Ce n'est pas comme tout autre pays, croyez-moi. Alors, je pense qu'au plan aussi qui nous suivent, au Bazana Katia Monisco, au Bazana Kationi, malgré vos systèmes-là de l'Illuminati, je pense que vous le savez. Vous savez bien qu'il y a une puissance au-delà de votre puissance-là. Puissance Nzambi en Boyebi. Mais beaucoup ne croyez pas ces histoires-là. C'est comme le Coran, c'est comme ça. Ils viennent là pour vous tromper. Alors, mes chers amis, il est temps pour vous de savoir, vous venez d'où? Vous venez d'où? Vous êtes où? Et votre destination, c'est où? Destin. Votre destination, c'est où? C'est maintenant qu'il faut savoir. Est-ce que les gens qui vous poussent à aller dans toutes ces histoires-là, est-ce que Balingi Bino, Bakosibino Illuminati, Bakosibino dans la franc-maçonnerie, Bakosibino dans la magie, Balingi Bino, Balingi Binoté. Balinga Binoté, Bakosabino. Bakosabino avec le faux papier. Papier coloré en vert là, Babino, c'est votre bonheur. Ce n'est pas votre bonheur.
papier wana colère, ce n'est pas votre bonheur. Votre bonheur, c'est le sol Congo. Mabele Kolo Congo, c'est votre bonheur pour vous et pour vos enfants. Les papiers là, ce n'est pas votre bonheur. Il est temps de faire repentance. Repentez-vous. Donc, repentez-vous. Lukoyeba bankoko na yo, lukoyeba valeur na yo, lukoyeba nzambo bankoko no ba belela ki poete, nzambo wana azali puissant et azali très jaloux. Atikela ki bino temps de jouer avec lui. Atikela bino temps d'amener d'autres dieux, de dieux de Baal. Atikela bino temps d'amener le dieu des dômes. Alors, il est temps de comprendre. Oyaza moto na miso molai akoyeba message na. Oyo aza pene inspiré na niveau ya nzambe ya solo akoyeba message na ngalobi ezali profond. Alors c'est à vous de comprendre comment vous changer votre caractère na vie. La révolution mentale, aliénation otoko benga aliénation collective. Oye bloquer milimo na biso, oye bloquer milimo na bino, pardon. Je me retire, je ne suis pas là-dedans. Oya bloquer milimo na bino, oya enfuta bino, oya commencer bino ba niama. Ou à pousser bien toujours bolanda mobali comme un PD, moi ça comme un lesbienne, papa maman ils en zela nzapeti nana yela binongo motela binongo peuple d'homme, le peuple d'homme autre benga ba reptilien. Ce sont pas des gens comme vous. Vous êtes bino vous avez bantu, vous avez de la mélanine. Attention, vous qui va parmi vous n'ayez cité mais vous avez ba semi bantu et les semi bantu basa à l'origine. Il y a distraction. Attention, parmi vous, il y a des semi-bantous. L'émission qui sont ces semi-bantous, ça s'arrête là. Et qui voyez, semi-bantous, nani et bango bazali à l'origine, il y a beaucoup de ça. Division na kati na biso ke to yeba bo bisoté to landa bo bisoté pour être bamba dominer sur biso. Alors c'est à vous maintenant de comprendre comment to tambola na bo solo biso moko, comment to tambola na bo sembo biso moko pour être nzambo ba koko na biso ba bedelaki, nzambo ba koko na biso ba kumisaki ye wanande atana posa na bino bo belela ye. Bo belela ye. Nzambe na biso za makasi, nzambe na biso telemi côté na biso alobi nazali siko na ye. Bon comme te boye ba teke eloko ni le lekaki na 59. Po eleke na 59 po mindele ba monaki ba bomba secret, ba komona mikanda na bango ba bomba, ba kimela kini. Au moins ndenge ba tutu ba ko kima, ndenge mindele ba kimaki. Mindele ba kimaki le Paul Phil, ba so avion na lombango, ba kimo ba mata Sabina, ba kima, ba kimela nini? Et loko ba kimela o pe bato baza ko mona bazo mona ka morte za ko ya yo zo mona ngo eza lango ka lava ka me bango bazo mona loko mususu. Alors to sengela bino ne rentre plus au Congo. Alors to zali na ndeko na biso o to ko bela kombo pe ya songanzila ndeko songanzila. Tout ce qui se passe là au landia on a bokebi nyonso eza koleka na mabele e koloko oyo papa to l'équipe papa folo alobi ke ya solo muta nkoko na biso na kombo ya nila Congo atomboki bankoko babeli kotomboka balaksi yo okoloba nini na niveau spirituel maloba nini o inspiré yo par rapport à tout ce qui s'est passé depuis hier na 19h bandeko bazali koyoka yo balingi bayoka yo matondo malobo moka yo kembo Matondo mingi, mboto mingi na balandi biso, balandi lolaka ya mbuluzi, ipai baza kolanda. Toloba na bandeko ke bitumba oyo ya Congo ezalaka bitumba ya bolimo. Ezalaka bitumba classique te. Bandeko na biso bayokaki te, biso tukotaki initiation spirituelle pona ngongango yango ekoki. ingeta. Événement apocalyptique il fait ça les mapona jardin divin chambre à coucher à tata mokeli pungutulendo ezala libéré yango wana Congo perso ya humanité tango baloza koloba tomiyeba tolingi komiyeba te tango toza kobelela bilima ya mabele oyo totambolaka likolo na mabele tonyataka
bakundaka biso na mabele, tosubelaka mabele, nyonso tobwakelaka mabele, tosala mabele nini? Bilima ya mopepe, bilima ya moto, bilima ya mai. Tango tobelelaki bilima ya mai batombokaki, mboka ekomaki na inondation, bamai ekotaki bipai nyonso mpona kosukola mabele, bisika bakunda bakisi. Sikoyo toza na bitumba ya molimo. Esengi sikoyo tobelela bakoko babunda, bo sikoyo bakoko babandi kopunda. Bilima ya moto, bilima ya lukalakala mbela zazi kake. Bongo sikoyo bango baza kokama, bakokamwa nini? Paske papa se alobelaka biso mbuluzi kimbangu bya ntungu na putu ya le 10 na le 11 alakaka bato bazalaka na ye, bafandaka na ye na zamba ya mbuma. Esika alonaka safu moko na butu na ero wana na seconde safu ekoli eboti ebimisi ekomeli babuki safu balambi balei paske loko mosu ezalaki te bazali kokima bakolon. Nalobaki na bango bokanisa te bato boza kobundisa biso na bango tokose kompare na nini? Bato baobundisa biso ezali ba oyo bobengaka bango badécideur, bakolon, baenvahisseur, bamissionnaire, bafalsificateur, bato oyo basala mandoki mpo baboma mokili. Les premiers génocidaires criminels ya humanité ble barbare bango wana bamindele. Alors biso tokoki kose kompare na bango te parce que bango basala bamandoki mpona batikala bakolo Congo. Tango yo oza kokontrole Congo, oza kokontrole mokili. Mais mona Congo ayebi valeur ya Congo te. Maloba na ye akoma kobelela bakombo ya bazabulu. Balobi la parole c'est le pouvoir. Contrôler liloba nini oza koloba na monoko na yo parce que kati na yo mwana Congo oza na nzambe kati na yo. Tobota magana molimo mosantu kimbangu ya ntungu na kati ya moyindo nyonso. Metango yo oza kobelela bakombo ezanga tina na monoko na yo, yango molimo mosantu abimaka kati na yo, atiki yo akei. Mais soki yo ozongisi reconnexion, ozongi na connexion direct na oyo akela biso. Na nzela ya bakoko na biso bakolo makila, bakolo elongi, bakolo kombo tolata, elongi toza na yango bamakila, toza na yango kobikila. Eza ya bakoko bino moko benga bofinga. Bamoka mosusu eza kobelela bakoko na bango ba Israel, boza koloba basali na 48, mais bino na monoko kaka die d'Israël, Israël wana ezala te, salama na 48. Mais bokoki kometuna te, mais Israël yango eza wapi? Bible pe basali yango le 20 mai 3025. Le 20 mai 3025 basali yango na Turquie na Constantinople kuna na concile ya Nicea. Mais biso toyebi na biso te, tobotami kaka lobi. Babote na biso te babotami kaka lobi. Mais bato wana bayaki depuis 15e siècle. Balongi premier chrétien roi Nzingankuvu molili ekoti. Premier chrétien na biso koko na biso Nzingankuvu. Alors bilima ya moto tobandi bitumba. Bilima ya moto baza kobunda. Bilima ya mopepe bakobunda. Bilima ya mai bakobunda. Bilima ya mabele bakobunda. Alors bilima nyonso ya mokili ya Congo batelemi po tobandi bitumba. Ambazi oyo babengi ya mvita tokomona bayango te ba invisible. Mais monoko na biso ekoma arme. Tango yoza kobelela tata pona nini bapasi boye, pona nini boye bakoko bolimbisa biso toyebaki te eloko nini eza koyela biso. Tolobi tokende kobunda na banani, bango baza na babombe, baza na banucléaire, baza na banavire de guerre, baza na basous-marin de guerre, baza na basatellite basala mpona bakonza mokili. Bokobunda na bango na bituma classique bokolonga te. Il faut botelema bobelela nzambe ya bakoko parce que biso toza na armée interplanétaire oyo eleki mokili mobimba. Ye moko mvuluzi kimbangu ya ntungu na mobikisi na biso alobaka alakaka ke awa epai na biso puissance ya tata mpungu tulelo yango nde ye moko nde moto ekoya kopingana yakoya kobotola mindele Congo bakoya kobotola yango na maboko ya mindele. Aloba yango
mbala misato na baprofesi ya le 10 au 11 na butu wana na nzamba ya mbuma répéta yango 3 fois. Alors ntango tata ati alobi na biso alakisi biso nini ekozala pourkui ngai na kolanda nzela ya bato ya mokili. Bato ya mokili baza kosala ndenge na bango mpe biso totelema parceke bakoko batelemi mpo babundela biso ngonga na biso ntango ifinamene ngonga ekoki toza kobanda kongo ya sika na nzela ya bonzambe. Bonzambe d'abord spiritualité. Tokoki kobelela Kulusi Kimbangu, tokoki kobelela Nzambe ya Mpungutulendo, tokoki koloba kombo ya bakoko. Mais tant que tosaleli yango te totosi mibeko te eza nango pamba ndenge bapaster balobaka bakombo ya bato ya pambala mais aza kobima na mwasi ya bato aza koyiba aza kokosa. Fuluzi na biso alobi totosa yango moni toza kotala bapasi koya tosi tolobaki bapasi komata yango tokomi na bapasi me bandeko baza kaka kowayawaya bayebi te. Nkonga yango oyo tozala na bomoko toza na bomoko lisanga wana ekoumela bolingo ekozala esoko bomoko eza te lisanga ekopandana ata tosangani mato bozala na esengo bozala na nkembo mbala misato tozali deja ya kobongama mpona totonga kongo ya sika na nzela ya kontambe na biso Kimbangu ya Ntumuno. Alors biso nyonso bato tobelelaka Nzambe ya bakoko Kulusi Kimbangu ya Ntumuno bapesaka biso plateforme moko kombo nango bebikade bana tilaka ya Kimbangu ya Ntumuno tosangana biso moko na bomoko ya plateforme wana moto kokumba biso na pouvoir spirituel oyo tosi tozwi fungola yango nde kokumba politique yango kokumba développement bobiki scientifique matatu ingeta papa matondo ya solo ete bandeko mosusu na kanisi zona bango mpe na ligne bako balingi baintervenir na kanisi matondo mingi papa nsonga nzila tozali elongo na kanisi ye moko azali komema biso ayebi esika aza komema biso me toako senga na biso ke ya solo to misozongela bobiso toyebaki bobiso po ete oyo bakosaki biso oyo bakosaki biso na bapeuple d'homme toyekomona ngo ke ekoti biso na kati na bopauvreté akosekana te na kati na misère bandoki babimi na kati na famille na kati na bafamille bandoki babimi bandoki babimi bauteli wapi basorcier babimi na kati basi babebisa biso na chaque famille nyonso molili ezalaka na libota nyonso sans exception. Tobotama na bandeko na biso libumu moko tobotama mpe na bandoki libumu moko me okoyeba misala na bango na moi oyo ye aza kosala andeko na nga wana aza motema mabe tala ndeko wana makambo aza kosala na moi oza komona makambo aza kosala ke ya moto normal te bongo na molili na butu ntango tolalaka yasalaka mosala nini tososola parce toza na bango libumu moko bandoki bato mabe bakoma ebele tala makambo nini tozwi te na résistance banda tobanda na résistance tolukaki tolibere kongo na mandoki ava tokutana na Kulusi Kimbangu ya Ntumuno na Brazzaville na 2010 mais ntango toyebisi bandeko tala makambo eza boye eza boye dernière opération ezalaki na février oyo bandeko batikala kosala na février na 2011 ndeko nsonga nzila matondo badetail wana vraiment tobomba ngo na cadre mosusu s'il vous plaît tolukana toyeba po bandeko bayeba eloko nini toza kokende nango mpona bobiso po bandeko bakota bayeba nanu bobiso oyo ezomema biso na oyo tokobengela révolution populaire oyo tokobengela bobiso po ete tobikisa mabele ekolo Kongo. Voilà bandeko bana some ekolo Kongo matondo omboka bino po ete ya solo na ntango tozali awa ezosengela mama bino bamama botala bandeko na bino botala na kati mabota na bino pasi ekota boyinani ekota ekoswana ekota division tozokoloba ekota ekotela mpona nini ekota popo toyebaki nzela ya Nzambe na biso bakoko te lelo soki totali bien tokomona ke tokota na kati ya christianisme toumeli bambula plus de siècle moko na ndambo na kati na christianisme totala résultat l'église etondi moke oke na balabala oyo l'église 5-6 oke na balabala oyo l'église 5-6 bo basa na kati na mangomba wana soko tali malamu otala misala na bango lobi mais ce n'est pas vrai
pasteur oyo ye yo kaka ndo asala boye pona nini parce que nzamba bankoko na biso oto finga ki bankoko na biso bandoki abali ko laksa biso bo finga bandoki tika na kotinda bino to tiki bino bokende na nzela ya kufa nzela ngo kufa ya moto tomoni lelo na kati ya mabota ebele ekoti kaka mobulu na kati ya mabota bana baza kolela bandeko mo baza kolela tout en sortir mais opportunité zwami nzamba bankoko alibisi biso nzamba bankoko na biso babeleka yokele biso alibite bonyoko mingi tala humiliation to koma nango tala batokolo bachilombo bakom Hippolyte Kanambe botala ni Hippolyte Kanambe ya mopaya o lelo asa prisonnier na biso mopaya wana za tobisa bino bandeko wala ndaka biso tobisa bino ni kala na chaîne dobi moto wana ko kedete moto wana za prisonnier na biso vuluzi kimbango akanga comme prisonnier azo yungula ako bimate botika ye azo zela tango na ye azwi patie chilombo boza komona moto voka seso bako bikate fo asamba Kabila Hippolyte Kanambe fo asamba chilombo akosamba me ya chilombo akoyoka oyo nanu amona te mokini mbenana ba mona ngote boni o chilombo ko vivre akondima ngote po to lobele to pesa etant ebele à comprendre à comprendre tant pis. Voilà bande kotora posa wa like na bino na moni ke boza ko landa biso na bokebi nyonso boza ko landa o nyonso tuzali ko loba po ete sauver yo moko te mais o sauver pe libota na yo e bikisa libota na yo po ete ozwa nzela ya solo o to tia bino na nzela na Nzambe o ba yela bino liboso ezala ki nzela na Nzambe ti nzela na Nzambe ndi ango to bisa po to bisa bino bolanda nzela ya Nzambe o ba koko so bino po ete koko na biso ati oyo makabo o teke o mobali na mobali bo balana mwasi na mwasi bo balana mwana bana otala bo mituna bo sosola kako bo sosola na bolimbi sino so senga na bino ba mama bo sosola kaka bato ba yela ki bino christianisme wana ba yaki no ba sangona ba ngone bato ba yela ki biso pe makambo yo to yako blewa kino eza abomination na kati na église na kati na ndako na soi-disant ya Nzambe eza impossible et tout komona kufa toko mona ba crime toko mona ba assassinat nyonso wana totali to banda na banda bokoko exemple moko to pesa kabino maboko ba koko ba kataki na kataki maboko ba koko na yo oya kataki maboko ba koko na yo oya maboko Nzamba chaki sala na ngumi bale oya yaki na munduki nani oya yaki alebete kangaka ndako cha fungola nani oya yaki salama yele ndeko na ko yiba yo ndeko na ko boma yo nani oya yana mbongo nani biloko wana nyonso bayaki nango po ete bazwa oya yo ya mayele eza na kati ya motu na bomoto bazwi bomoto bazwi bakosi oyo baye na papier oyo babengi bibliothèque ensemble de livres oyo babengi obengaka bible ezali ensemble de livres bazwi baeliminati baformation batiete baelema na bango na kati wana babengi yango bibliothèque ensemble de livres e bayaki nango mpona nini mpo bazwa molimo po ete bakosa yo baprevisa wana maloba koma na kati maloba wana bazwa quelques passages moko mibale ya bankoko na biso batie po ke non bakokosa na nyonso te moko mibale ya malamu batie na kati kakona bacontredire yango na formation mosusu Louis II azalaki na eliminati formation PD ye mutu asala version ya Louis II boyebisaka eloko nini Nzambe akoinspire ye formation asalela bino tradition ya bi par exemple ebele bokotana mosino lui Nzambe nanga makambo nini oyo bokokamwa yango wana bana na Nzambe tobeleli bino bone connaître Nzambe na bino surtout yo moyindo yo bantu berceau de l'humanité bantu yeba Nzambe na yo bankoko babelaki l'air Nzambe asalaki mokili pendant au plus de des siècle moko te lelo banyokoli biso na siècle moko na ndambo banyokoli biso na siècle moko na ndambo mais pendant des siècles dans le passé bakoko na biso ndela yaki te bazalaki malamu babana kopela te baki na maladi te baki na tumeur te bazalaki na cancer te bazalaki na nyonso to vivre eza masumu ya peuple donc ayeli biso
Pour comprendre encore, il y a un monde même que Makabo. Il y a vraiment un goulé na bango, na mabele Congo, aussi batté poté. Ils avaient la puissance banco à puissant. À l'habité na banana comme mais bah, oh, ils bazo quoi na les boulouana, pour baza banana yéti. Balingo yoke la yéti, baza mangongi. Bango bazo quoi na les boulouana. Satan. Alors, était un mot na kati na biso to yakana pona keto pesa bino la connaissance. Et cette connaissance est profiter na yo moko te, et profiter na bana na yo, na ba génération future, to yeba ke oza na chance, nzamba le bakike atteindre des bino pour le bosso na bino. Ou aza ko le bino. Et c'est le grand sacrificateur pour la yo nzamba. Na tango nzamba atteindre des bosso na yo, olingo ndimanga te matali yo. Soko boy ko ndimanga bolinga na le bakina tshaba mvuela na lobi na za prêtre. Naza pasteur na ko chaka yango jamais na ko kosa vérité nzambe espérer nga lobela bango o yoki malamu o yoki te papa lobi ko lela te pote na tango na bayoka ba yebisa bino histoire mususu ya Noé na tango no ko beta mbela bo bayokela kiye bayoka ki pamsu na bana na imo bayokela kiye ah papa de sana suma tikaye ah bien voilà mais chaque fois producteur asanga ba musicien ah te patik nzo kata ko kosa yo yoka nga zo ko loba po eza nzambe mo tatina lobela bino na bikso na likama po eza ko yelo liboso mais ko na suka ntango fo na ebite so papa wa folo azana loko musako bakisa po ete acrotirer papa wa folo so azana loko bakisa bandeko to tia numéro na bisa téléphone so ko zana likama ko loba n'hésitez pas sur inspiration nzambe yeli yoke o bakisa likambo ko hésiter benga o loba wa msu likambo na yo e ko za motuya po ete bandeko bayoka po ete pesa bandeko mayele po ete balongwa na nzela akufa tozosenga na bino tolongwa na nzela akufa nzamba abikisa biso nyonso papa mafolo nakanisi likambo nini oyo inspiration moso eyeli yo po ete tosukisa émission malobe pana matondo mingi nalandi mpe papa na biso songa nzila likambo alobi eza ya solo eleki mais eloko moko emandisa biso te namoni commentaire moko deko alobi apocalypse etali biso te apocalypse ezali bango basala bible bakosa mokili bamonaka suka na yango kosuka nde apocalypse eza ya bango oyo bayaka na nkombo ya lokuta ya yesu na wana nyonso me biso makambo ya apocalypse etika biso te parceke biso toza bana volusi toza bana nzambe mpongo biso tosali bato mabe te baoyo babandaka mabe nde eza apocalypse bango papa sarala ezalaki kamwa eloko moko na liel koetemie botiana motu te ke oyo ntango kongo ya siko ezokoya ke ezali mpe na biso apocalypse eza na biso te eza ya bango biso ngali te papa sarala na biso baloba na kongo ya bakoko eyeba matondo bandeko na ngai ya solo bana sumekolo Congo losako epai na bino nakanisi na prometaki bandeko ebele na lolaka ya mbulusi kimbangu mpona kosala bino émission oyo ya kolakisa bino bopiso ya kobisa bino ndenge nini bakosaki biso émission wana ezali koya nakanisi soki na zwi mwa makasi na poko ya lelo bandeko bobelema oyo boyilanda ngai na lolaka ya mvulusi kimbangu nasalaki yango na lolaka kimbangu Congo naza oblige nasala yango na lolaka ya mvulusi kimbangu po ete bamama boyoka so boza na mituna kotuna bobosana te botuna biso na yango po ete connaissance na bino mingi nakanisi mingi bandeko nakani bolingi komona na bilembo ke ezoyela bino na ntango tosala bémission boye ezopermettre bino bozwa mayele na mayele la sagesse, l'intelligence et la connaissance peuvent permettre biso na biso na bana na biso to bunga sous ndenge peuple d'homme avec kokosa biso avec les pieds matériels avec kokosa biso na ba bijoux zo compliqué à kosa biso zo katesala ki asolo te biso tsango o ya so alors matondo mboka bino to kutani na kanisi na 19h comme ça nako sala la bino émission wana oya kibo biso bozala attentif bolanda ngo po ete ekosunga mingi na kati na biso a tout à l'heure matondo ingeta ipobo il va ma follow ah ça va